fona landa yo na bokebi nyonso tu nayebaki ndenge kako tiaki tem nayebaki ke non. En tout cas, Monsieur Shegen ezali ya chichi. Mais pas si mingi esali ngai lisusu. Po na Roger Lumbala. À propos ya batir na ye. Azobeta batir na ye. Ndenge comprendre diaspora kaka ndenge ezalaka. Nga naza kosenga kaka na diaspora. Toyoki ye. Alakisi biso kwangolo zozo. Fo soki otali Roger Lumbala. Elobeli na ye. Wanezea elobeli ya banoko. Vantar na ye. Soki Roger Lumbala azalaki mutu ya mbongo. Po batumbaki chaîne na ye. Lelo akomi kolakisa batu ba Land Rover. Ba série ya bien ya sika. Ba mituka. Oyo biso tobenga ba ama kotoyo. Mais il fallait aya kosenga mbongo na diaspora te atambola partout. Bakangisele ba ordinateur oyo ba segome oyo bana na biso to longoli to pesie. Mais Roger Lumbala tali yango te ba ordinateur ba congolais belé. Mais lelo tomoni alakisi biso nzoka ndi azalaka moto ya mbongo. Tala ndenge aza kokota na parlement na ba garde corps baza kokatela esali esengo aza kolakisa ti mino na kotoyo biloko epola ezali pasi ezali mawa. Mais Monsieur Shegen ye afanda kaka lokola pe peuple ezali sima na ye ezali ko soutenir ye. Roger Lumbala wana toyebi te soki odompambwa kotia na mutalaka ou bien na kati na radio lisolo tokoyita ye mpamba te tokozwa ba précaution pona ye ba mesure oyo ekozala po na chèvre wana na banzi mbuta za mwana lobi chèvre ngo peza bateti bakangie. Monsieur Shegen alobi est-ce que singango ezali mukuse yoka ye we na bakisela yo oyo koki kozala we tala chèvre ngo ndenga komi koloba na fier nyonso tu kogangela na biso bato yaki kolela awa yaza muto kutani na ye soki makofi bobetani yaza villageois te aza kinois. Monsieur Shegen nzoka nde bato bayaki epai na ye bazalaki na bango bantaba te peut-être bazalaki ba meme oyo bayaki epai na ye mais babombanaki balati baposo na banzi mbuta zambwana oyebi histoire mosusu oyo lion alataki mposo ya meme na kokota epai na balion mpona kosangana suka na yango ezalaki ndenge nini. Mbuta zambwana nalingi vraiment na kota mingi te pe na tuna yo mituna te oza kokende na biso biloko oyo tie na moto etoka toli yango na kimia nyonso tu biso tozali kolanda yo na bokebi boto fil d'enquête boto sikoyo tokomi na montagne place Blanquette la chevrette amoni ete vie ezali awa bahama ezali awa mbongo ezali awa vinyonso ezali awa tokoti na montagne. Quand la chèvre blanche arriva dans la montagne, ce fut un ravitaillement général. Awa tozana parler du peuple. Tout le monde bango bazako seka na kati kuna. Congolais seka le susute, tala bango ba costume, tala bango ba dia kwao. Un ravitaillement général, bango nyoso alegria. Na kata salwana, c'est comme si les choses marchent au Congo. Na bata opposition ba ko kota na salwana na ko s'attendre to komona ba bilonge kangama parce que bazoke ne kolakisa ba bouk na bango, ba makekete na bango. Mais batu kutu ya opposition batu bazalaki na alegria minu kutu ya kombonkisi ekanga makali susu te
Jamais le vieux sapin n'avait rien vu d'aussi joli. Ah, le vieux sapin, était vieux parlementaire. Na kati ya maison du peuple. Na bamir, na kitoko palais du peuple. Nano emona esengo ya boyete na parlement ya 2012. On l'a reçu comme une petite reine. Mais binanga te soki lumbala boza koloba soki nani kana ko binanga bakomba bato bino bo rampisa ka bakomba ya batongo. On l'a reçu comme une petite reine. Na moni ba garde corps na ba pembeni na bango ba hama ba nini ko tambola ya fierté comme si les choses marchent au Congo. Les châtaigniers se baissaient jusqu'à terre pour la caresser du bout de leurs branches. O moni bato ba pesana memelo malete ba nini ko caresse bango ko sa baisser to moni yango tang bambuta o bakoti na parlement oyo place bazoke ko sauver le Congo. Le jeune d'or souffle sur son passage to moni so couloir na kutungana na mona yango te bazoko lekela kawana na fierté nyonso et sentait beau tant qu'il pouvait. Toute la montagne lui fit fête. Parlement nyonso tala alegria es nana mona parlement congolais parlement français to parlement nyonso na alegria na esengoneska oto za komona kate toute la montagne lui fit fête. Tu penses Gringoire si notre chèvre était heureuse est-ce que ça si vraiment que chèvre ina esengo tokoyeba réponse nini za koya plus de cordes oh sikoyo nani taba oyo za koloba na limite kuna za ina corde te to na pays du peuple plus de cordes plus de pieds, rien qui l'empêcha de gambader. Gambader signifie qu'on dandine, qu'on saute par-ci, par-là, qu'on ne place. Parce que la chèvre de M. Ségué n'a qu'à enclos, singa, l'upangwa limité za mouke, qu'on gambader, awa, et rien ne l'empêcha de gambader, de brouter sa guise. Akoyiko sa nyonso alingi siko parce que baza suna sima ya contrôle ya chichi te que tout le babo to sala boy to se regrouper boy a bazali libre de brouter à sa guise bakoloba la kamunyo salini ko loba eza sute que leader na psa lobini parce que baza super opposition te baza na mpesu unité parce que bazali uni tout autour d'une seule table ronde ya chichi maintenant ils sont libres de brouter à sa guise. C'est là qu'il y en avait de l'herbe. Bongo, ezana parler du peuple ya Kabila $6,000 bientôt na yina ba opesa une promotion de le fait que ba ko répondre ba sinaki ba pape mona za ko mona wana jusque par-dessus des cornes mon cher. Et quelle herbe savoureuse, fine, dentelée, faite de 1000 plantes. Oui, ba saleur ba opportunité za kuna bientôt. Primature, ekopona, katina bango kaka, oui, savoureuse, fine, dentelée, faite de 1000 plantes. C'était bien autre chose que les gazons du clos. Makamba yo kuta na kuna pays du peuple, ekoleka ya limité. Toyebi yango. Et les fleurs donc, so comme na fleurs à montagne wana qui est ma bisengo za kana pays du peuple. Des grandes campanules bleues. De digital, de pourpre à longue calice. Toute une forêt de l'air sauvage débordant de cycles capricieux. Et l'ingo va être bise makambo nyonso balingi na parlement balingo boma yo bakobomisa yo parce que bango honorable ils sont libres derrière la cour suprême de Luzolo Bambi. Un parlementaire peut faire n'importe quoi. Tomoni bango baboshabe bamuzito oyo bana bango boma na yo. Pour un long calice, ils sont libres de faire n'importe quoi. Voilà pourquoi on aime bien cette maison-là. Puisque quand on est honorable, même la Cour suprême constitutionnelle n'existe même pas. On devient tous, quoi? Des fleurs sauvages, débordant le cycle capiteux. Sa description qui toko ya montagne, avantage, et ça en Assemblée nationale, pourquoi Bakimeli limité. La chèvre blanche, oh, blanquette. Au parlement d'opposition. À moitié saoul, se voudrait là-dedans, les jambes en l'air et rouler le long des talus, pêle-mêle avec les feuilles tombées et les châtaignes. Bazako expliquer qu'il toque toujours à côté montagne à avantage. Puis tout à coup, elle se redressait d'un bond sur ses pattes. Bazako sauter, hop, 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 hop. La voilà partie.
la tête en avant. Orgueil, despe uti kolobelango awa mon frère, diana solo futi le fupertale. Biso tokomi bata pamba. La voilà partie. Kuna na parlement, la tête en avant, à travers le maquis et le bissier. Fierté nyonso bazana ngo ba costume bazo tamba dongo. Tu peux voir que ba fumuntoto bangote tantôt sur un pic, tantôt au fond des ravins, là-haut, en bas, partout. Baza ko sauter. Alegria ka toza ko lobela ka bisengo e kozala kana parler du peuple. Parler aux ana plein d'injustice, mais hey, who cares? On aurait dit qu'il y avait 10 chèvres de M. Séguin dans la montagne. Nandenge azalaki ko sauter les blanquettes oyo balobi bien. On dirait qu'il y avait 10 chèvres de M. Séguin dans la montagne. Donc, ba parlementaire, oyo ba député oyo opposition. Bazana bango muke. Mais fierté ba kei nango kuna ke na makabako no sala. C'est comme si ils étaient 10 chèvres de M. Séguin. C'est comme si bazala ki ebele. Ndenge baza ko lobela ka toyoki bango nyonso kuna. C'est comme si baza ebele ke ba ko sala makambo. Ngai te. Bande kuna zaka commenter sur le chef de M. Séguin. Naza pe kotangela kabina na kotanga na mabe ya yokuteleki nango ya ngai. C'est qu'elle n'avait peur de rien, la blanquette. Oui, Talaba, député opposé, ils n'ont peur de rien. C'est vrai. Et Boto Ingeta Matondo. Elle franchissait d'un saut de grands torrents qui la claboussait au passage de poussière humide et de quimeux. Elle n'y a été bazako mimona. Bango na tan bazako sauter batutu bazo bana mike. Netka batu bamelaka diamba. Muso ameli diamba te drogue na nzoto na biloko nyonso komi éclaboussant. Okomi ba petit bana pamba au passage de poussière humide et écumeux. Dende ngona bakomi ba meli diamba. Kimbuta meli diamba langwe. Banzembo nyonso bana combattant bazako lobaka eza na signification na yango. Bazali o bazo kansaki tamba kei wana ke sikoyo ba petit pamba na cité ba koloba nini. Bakalongo bazala to organiser ba groupe to kotinda ba no beta ba kuna. Puisque dans le pays de Luzolo Bambi la justice est libre de faire n'importe quoi pourvu que okotaka na clan ya kokabola ko bezaka makolo na bango. Alors tout est ruisselante et lavé. Elle allait s'étendre sur quelques roches plates et se faisait sécher par le soleil. Une fois, s'avançant au bord d'un plateau, une fleur de cytis aux dents. Elle aperçut en bas, tout en bas, dans la plaine, la maison de M. Séguin avec les clos derrière. Cela lui fit rire aux larmes. Tangu blanquette akomi na montagne moni bisengo nyonso na montagne parce que ndako M. Séguin zaki na vallée na se amoni une petite maison de M. Séguin kuna il a perçu en bas tout en bas dans la plaine la maison de M. Séguin avec le clos derrière. Cela la fit rire aux larmes. Oui, député opposition tango azui bokonzi na ye akomi na parlement na palais du peuple atali limité la petite maison de M. Séguin avec des clos derrière tala fimo lupango yango azoluka primature kuna c'est là la furie aux larmes koseka musoza ka muto seki bae na mise komotanga despenga na ebina ngate place oyo komona ka ba video yango me oyebisi yango awa ke omoni bango bakomi koseka na ba combattant na batu nyonso na limité bazoluka imperium. Que c'est petit, dit-elle. Comment ai-je pu tenir là-dedans? Ngai blanquette. Tanga tali ndako na M. Séguin place a utaki yabi ngai na kosa maki na ngana tata oyo. Comment est-ce que nous allons vivre afima bakamonda kwa ndengo wana? Oui, ba député opposé bakozo comment nous allons vivre la limite? Comment on s'est trompé to landaka ya chichi? Hela. Pauvrette de se voir si haut perché. Elle se croyait au moins
aussi grande que le monde. Tangu Père Blanquette akomi na montagne wana seki ndako alimete aseki via ya chichi aseki imperium ezangi akomi perché na montagne, elle se croyait au moins aussi grande que le monde. Ba parlementaire ou ba député ou ya opposition ba kei na parlement baza komi mona siko plus grand que ya chichi. Tala makambo Vital Kamerhe auti ko ya mikolo dit. Mais tu sais qu'il doit aussi comprendre qu'il doit se réduire, hein. Et là, lobby un Vital Kamerhe qui se promenait à limiter, douta, to joindre, to kena opposition, to telemela, to annuler l'élection. Oh, le il va prendre, mais c'est tu sais, c'est les plus grand. Ah, bah lobby bien. De voir si au perché, et se croyait au moins aussi grande que le monde. Oui, Vital Kamerhe n'a eu besoin de la licence na campus, il y a pas syllabus. Mais yeba été na kata campus licence ezali na États-Unis ba bien au collège. Na kata campus maîtrise ezali université bandi. Doctorat ezali université bandi. Partout au monde université licence ezali au niveau collège. Université bandaka na maîtrise et puis doctorat. Na mayele nini yo komi nango na yo ka Vital Kamerhe mayele lelo komi koloba ete tu sais ce qu'il doit aussi se réduire, hein? Oui. Ngai nazo ko commenter le komote bata opposition zo landa bino mot par mot. Pauvreté Vital Kamerhe de se voir si au perché. Oui, elle se croyait au moins aussi grande que le monde. Dit ce que dit là. Il doit aussi se réduire, hein? Il doit comprendre, hein? Donc il y a état na yo Vital Kamerhe. C'est vrai. Dans la montagne. En somme, nazo continuer. C'est une bonne journée pour la chef de M. Segen. Of course, Nicolas Togi 2 semaines, 3 semaines, parlementaire, baza ko vanda ka makambo ya mboka bazo résoudre, baza na esengo. En somme, c'est une bonne semaine pour na bango. Vers le milieu du jour, en courant de droite et de gauche, elle tomba dans une troupe de chamois en train de croquer une branquisque à belle dents. Bakutana kina bana ne chebe Blanquette oyo. Na ba meme mususu ba shamu mususu bazako lia nini? Ba matiti na bango na pembeni wana. Notre petite coureuse en robe blanche fit sensation. On lui donna la meilleure place à la Lambrusque. Oui, ba comment pesa on place kitoko na parlement pour baza bata opposition bovanda awate. Bino ba député opposition biso na biso ba député à mouvance présidentielle te. To pesa bango no bakita liboso to pesa bango priorité to faire savoir bango ke ba uko ba joindre parlement awa et matondo ingeta eboto to yambi bango na ba porte fongana te a ba lobi bien on lui donna la meilleure place à la Lambrusque et de tous ces messieurs firent très galants. Oui, ba député non so ya mouvance présidentielle ils sont très galants baza gentil na bango na yambi bango na parlement du peuple. Ndako na bango bako travailler ensemble. Il paraît même ceci doit rester entre nous. Et là, c'est entre biso ba parlementaire to débattre va pays. Qu'un jeune chamois à pelage noir, il a bonne fortune de plaire à Blanquette. Voir même moi taba mo kwa zakela se akomi master. To moni bango ba yamba ni wana bakomi ba master entre bango na bango. To za kolanda histoire. Les deux amoureux s'égagèrent parmi les bois, 1 heure ou 2. Et si tu veux savoir ce qu'ils se disent, va les demander aux sources bavardes qui courent invisibles dans la mousse. Oui, tout le monde va entendre bazo yambana bazo solo ka maleme na lito. Mo kuta mona abeti na tolo bazako simana kawana. Ne makambo les deux amoureux les deux amoureux s'égagèrent parmi les bois 1 heure ou 2. Bonakati wana bazo solaka bango na bango. Et si tu veux savoir de quoi il parle, va les demander aux sources bavardes. Bango na bango ba ni bazo solaka na pays du peuple parce que opposition signifie que non ko solana batu wana msute. Baza ba enemité mais ba opposition signifie ba opinion et kozala ndenge moko te. Mais to continue awa. Tout à coup le vent fraîchit. Nous pouvons payer comme la montagne. La montagne devint violette. C'était le soir. La journée, c'est comme le soir. Bande konangai tozo que na 3e section on a repéré Sabino Pesus Maloba. Mais to kota na awa. Déjà, oh my God,
esengo ya boye awa na kati na montagne bongo déjà butu yembangu mbangu. Les bonnes choses ne dire pas. Oui, ba parlementaire, ba député, opposition, oyo, ba zalja na esengo me keba, ngaite, awa, dode a banki sango. C'est déjà soir, et comme ça boutou, dit la petite chèvre. Et elle s'arrêta, fort étonnée. A kamwe que journée zaki moukousse, déjà boutou et en bas, les champs étaient noyés de brume. Les clos de M. Séguin disparaissaient dans le brouillard. Et la maisonnette, on ne voyait plus que les toits avec un peu de fumée. Elle écouta les clochettes d'un troupeau qu'on ramenait. Et se sentit l'âme toute triste. Un gerfaut qui rentrait, la frôla de ses ailes en passant. Elle tressaillit. Awa balimba lo bakake ntaba oyo na tango moni butu ye déjà. Oh my god, butu ye déjà azali pe mosika na montagne atali ndako meso segene za suko mona te brouillard parce que molili ekomi koya amoni ka mwa mili ngaka ya mukeza ko filmer ka ndako meso segene pisa ko tokisa filmwa fufu na ye dengi papa Tshisekedi azali na limite na ye moko ye avane ne kaka filmwa filmer mukeka ka kura kuteza na ngote peut-être minda tempête comme teza ko sala ka wana. Et puis, il y a clochette nous a rebeta. Et puis, awa, babi, a commis, elle tressaillit, a commis la tristesse, a commis ko banga, a commis ko yoka mawage. Ah, bouton est commis, hein. Puis, se fit un hurlement dans la montagne. Ayo, rawe, wouh, wouh. Oh, bazo la nanga, nazo ko tanga, butozo tanga, nous ensemble, la chèvre, mais c'est imprimé en retour, ça, on a internet, ça, on l'a nanga. Wouh, wouh. Oh, boutou est coquille. Elle pensa au loup à comprendre. Ah, na limité ba yebi saki ngai ke na montagne on a ba loup bazalaka. Après que journée sidi ba yami on a esengo. Ouh, ouh. De tous les jours la folle n'y avait pas pensé. Moi union ce chevrette oyo akanisa yikutu lisuma kama lute taka na butu à comprendre que ah maître nanga ayebi saki ngai ezane taka santu pete le temps ko so yebi saka yo. Avant que Cocodine Soussou ebeta na 5 h du matin, tu vas me donner à se souvenir. Ah, bah, yebisa kingaye. Awa, au même moment, une troupe sonna bien loin dans la vallée. C'était bon, mais c'est Séguin qui tenait un dernier effort. Awa, yoka bien. Mais c'est Séguin na minute wana pe kaka azako continuer kosala effort na ye po aluka ntaba nanga ezali wapi po butu sali nini esi eye kuna na montagne la chèvre azaka koyoka wouh wouh faisait le loup na côté gauche azako yoka reviens reviens cria la trompette awa bitumbe bandi lukuna wouh wouh mais c'est Séguin lisukuna ngonga na ngale Blanquette revient Blanquette revient dès qu'on donne à réponse dans la question tourna qui est-ce que bantaba soki bazongi toko zabango toto zabango to bantaba zongi to bazonga kite tonto kota na section oyo bitumba ebandi lukuna wouh wouh menace awa monsieur Séguin ngele Blanquette vutuka kuzinga vutuka kunzo Blanquette a envie de revenir oh donne la réponse te yo moko yoka réponse na yo. Mais en se rappelant les pieds, la corde, la haie du clos, elle pensa que maintenant, elle ne pouvait plus se faire à cette vie et qu'il valait mieux rester. Décision motema ya ye moko. Décision motema yo moko parlementaire aux zoyango lelo yo. Entre Blanquette, azonga et pas ya monsieur Séguin, azako kanisa na kende place na corde ezali. Nakene na fima lupangu wana j'aimerais mieux rester ici. Oui, na vana na limité, place vie ezalité, place salaire ezalité, place impérium ezalité, place kimvoa ezalité. Je préfère rester au parlement de PPRD par mouvance présidentielle. La trompe ne sonnait plus. Wangonga M. Séguin abaye ya chichi azali susu kobele la te. La chèvre entendit derrière elle un bruit de feuilles.
ayo kama kelele na sime swaka ya makasa. Elle se retourna et vit dans l'ombre 2 oreilles courtes, toutes droites, avec 2 yeux qui reluisaient. Donc, misuka monaki rouge, matoya mokuse, c'était les loups. Énorme, immobile, assis sur son train de derrière. Il était là, regardant la petite chèvre blanche et la dégustant par avance. Comme il savait bien qu'il la mangerait, les loups ne se pressaient pas. Seulement, quand elle se retourna, elle se vit à rire méchamment. Awa, c'est comme clair que natangu loup amoni chevrette oyo blanquette amonje kina kolia ye elokola zoni fina makasi te liu azuita na ye awa bien. Le loup ne se pressait pas. Seulement quand elle se retourna, il s'est mis à rire méchamment. A communiquer ko seka ha mwana ya meme oyo sacrifié et pas nangai loup nako dame ye. Je ne suis pas pressé. Ah, la petite chèvre de M. Seguin. Et il passa sa grosse langue rouge sur ses babines d'amadou. Aïe, si ko ye loup. A commis ko baiser chèvre M. Seguin. Na munoko ya rouge. Oui, bakei ko kota na parlement. La mouvance présidentielle va ko baiser bango. Les candidats de l'opposition batiaki makelele par-ci par-là va voyager na poto kolovela kamizonge sena Rwanda boma kabile tika nyoke bazala kina bango kuna ha uni kitozana bango awa baye kokota baye na montagne ya biso balu. Blanquette se sentit perdue. Un moment, en se rappelant l'histoire de la vieille Renaud, Ntabaro et les kakena makasi, ba yebisaki pa ya chichi. Et que Renaud écouta les kakena makasi. Oui, de 2006 à 2011, il y a eu des parlementaires plus puissants que vous autres, qui s'étaient battus toute la nuit pour être mangés le matin. Mais baliaki bango kaka. Et se dit qu'il vaudrait peut-être mieux se laisser manger tout de suite. Blanquette atali abi soki ba oyo kutu ba yaya nanga ba leka kingai na makasi ba liaki bango otanga pe ba lianga kaka tout de suite là d'urgence parce que l'air mususu liwa puisque yelo ka brusquement ke ba yelo na liwa ya malembe ba lia yo malembe place otozali na yebi nanga ete yo ka histoire. Puis s'étant ravisée, elle tomba en garde, la tête basse et la corne en avant, comme une brave chèvre de M. Seguin qu'elle était. Non pas qu'elle ait l'espoir de tuer les loups, car les loups ne tuent pas les chèvres ne tuent pas les loups. Ah, c'est comme Blanquette à Tali, Kandate, mais Mawa ezuye ke bakolianga ikaka, mais tika nazwa mutu nanga na bomba na se, na tikele bampoka na ngai ba corne, pona bangi sa kaka. Parce que balobi yango bien. Pourquoi? Est-ce que pas bon malou? Non! La tête est basse et la corne en avant. Bah oui, bien. Pourquoi? Parce que les chèvres ne tuent pas les loups. Et il y a que les parlementaires et la opposition, dans qui minorité bozanango, boko koka nabi no koboma louté. Mais seulement pour voir si elle pourrait tenir aussi longtemps que la Renaud. Tokeika na parlement oyo toyoki na ba phrase na bango ya zamboana te pour tout la bonka ba qualité to lobite que tozo que le poto gagner bango mais tozo que nega kuna mais seulement pour voir si elle pourrait tenir aussi longtemps que la Renaud. To que nega kota la soki pe marqué ba parlement ba député opposition ya ba ne passion so ba ko bango te biso pe to que nega ka poto mega soki ka to ko tenir mais ba yebisi mino déjà ki boko kate. Awa, Renaud de paix, awa, chèvre M. Seguin peut la même chose, alors bien. Mais seulement pour voir si elle pourra tenir aussi longtemps que la Renaud. Bah, qu'il n'a aucun parlement, bah, non, mais qu'à ceux qui va au changer ma cambo, comparé na banani,
na ba parlementaire musu baleka na kala na bambula nyonso eleki we try to komeka. Est-ce que peuple congolais a besoin ya bokende komeka ou bien bokende bosala musala? Alors les monstres s'avança et les petites cornes s'entrèrent en danse. Tango ka loup abaniko ya monstre ye moko ba seke na ekomi kolenga ekoti en danse. Ah, la brave chevrette. Oh, les braves députés nationaux de l'opposition. Comme il y allait de bon cœur. Plus de 10 fois. Je ne mens pas, M. Gringoire. Ah, wasiko Alphonse Dodé azo yebi sa kolabo oya M. Gringoire. Ah, je te dis la vérité. Que ntabawana asala kinini. Chevrette aloba kinini. Asala ki boy. Elle força les loups à reculer pour reprendre haleine. Bako tenter ko forcer mouvance présidentielle pour reculer na ba décision na bango. Pendant cette trêve d'une minute, la gourmande cueillit en hâte encore un brin de sa chère herbe. Puis elle retournait au combat. La bouche pleine, cela dura toute la nuit. De temps en temps, la chèvre de M. Séguin regardait les étoiles danser dans le ciel clair et elle se disait: oh, pourvu que je tienne jusqu'à l'aube. Oui, bitumba awa e bandi. Ye atindika bazongisi. Oui, na parlement débat za la une za moto oyo ba signé oyo bazongisa. Oyo ba loba boy oyo bazongisa. Benda bika, tire laisser. Pourvu que je tienne jusqu'à l'aube. Non, bon que yo pas gagner, mais comme poto que nega to sala ka sembla, cela dira toute la nuit. De temps en temps, la chèvre de M. Séguin regardait les étoiles danser. Mintiensi, 1000 étoiles bakomona kuna na parlement wana bakeye. Ah, pourvu que je tienne jusqu'à l'aube. Bon que yo na pas tenir jusqu'à l'aube te. Boke on peut gagner pour défendre le peuple. Pas du peuple, ça pour défendre le peuple. Ce n'est pas que tout de komeka. L'une après l'autre, les étoiles s'éteignirent. Minda za ko mona ba étoile azasu ko mona yangote parce que baza ko bunda awana loup. Blanquette redoublait de coups de corne. Les loups, des coups de dents. Yani kama sekenga loup yepe kunale minu azako soye. Awa oya sala maseke oyo minu na manzaka. Il ne lui pas le pari dans l'horizon. Amona kabo fou. Azasu ko mona te. Les chants du coq enroués montant d'une métairie. Cocodine sous wana coucou. To comme nini 5 qui passe mana. Enfin, dit la pauvre bête qui n'attendait plus que les jours pour mourir. Ayebi jake sili makile komi ko sila komi ko saigner. Azoza neka ka journée kaka akufa na kaka. Elle s'allongea par terre dans sa belle fourrure blanche, tout est taché de sang. Liuna na pasoliete ye moko bemba mina mabela vani neka makile komi ko saigner force ne esili. Alors le loup se jeta sur la petite chèvre et la mangea. Adameye. Adieu, M. Gringoire. Mais si il y a une conclusion, il y a Alphonse Dodé, avant de passer l'empoquer, n'a-t-il M. Dodé a l'obaki boy, n'attend pas louba manger. Adieu, M. Gringoire. L'histoire que tu as entendue, n'est pas un conte de mon invention. Ngaïpe, Alphonse Dodé. Ngaïkwandité, m'a inventé histoire oyo. Ngai pesa mbwana, ngai te mnaza kolobaka makambo yo. Si jamais tu viens en province, na village na ngai, Monsieur Dodé ba oba France a uta na village à Fonte-Vieille. Na yebite soki ya mutu koma Fontenay-sous-Bois, mais Fonte-Vieille na banza ba na France ba ko bezali wapi. Si jamais tu viens en province, nos ménagers te parleront souvent de la cabre de Moussou Séguin que se battait toute l'année, et loup, et puis loup matin, loup la manze. Parce que na wana bandeko, bolo bate ngaza mbona zotanga français nino. Na yebi na ngate o munoko ya village wana ya Fonte-Vieille, peut-être ezalaka langue na bango soit ki na yebi te soki eza ba langue ni ka ba jamaïcain to ya
ya ba Sénégalais to ya wapi alobi boye histoire oyo conte oyo ya ngai pete mais naza kotangela yango yo kolabo monsieur Gringold po yeba ete soko ye na village na ngai ba mama ya mboka na ngai ba koko ya village na ngai biso bana ya village na biso wana toko ye biso histoire oyo ebengami kombo ya la cabre de Moussou Segeni qui se battait que toute la nei era loulou épillé lou matin lou la manze baye na bango français na erwana te parce que na erwana 17e siècle tuza kolobelaka awa makamoli ka peut-être ba 15e 14e siècle mutu nyonso te ayeba ki français ko komba yango pe koloba na comme c'est faux mais histoire yango ezalaki na langue originelle na village na bango wana ya Fonte Vieille oyo aza kobete likambo oyo ki monsieur Gringoire yo mto ke koniataka makolo kuna na parlement ya kosakanaka ya kotravaillaka na bakolo baza kobomaka bato awa tanga histoire ya France soko yo na village na biso bakoye biso histoire oyo ya chèvre de monsieur Seguen comment elekelaka alobine bien tu m'entends bien Gringoire de place oyo histoire ya la chèvre de monsieur Seguen esukelaki de tozongi lisuza tu na biso pe tofungula antenne na bandeko nyonso bozali partout au monde bokota na bino na radio lisolo bantenne totalement efungwani na koloba susu mingi te na pesi maloba na ndenge tozali na kati ya studio awa na mama Mize olobi nini mwana kuta na ngai ya en tout cas papa za mwana bravo en tout cas merci na lisolo ya lelo en tout cas nayebi ndini na kokobakisa te na oyo nyonso olobi eza vraiment clair papa na ngai oui bakei oui bakanisi que oui bayambi bango pe bien oui mais papa na ngai so tozonga na histoire oyo ya Afrique bayokaka ngo wapi ke bokei ko libérer mboka moko boye à partir à parlement en tout cas papa Zambana peut-être yo koko yeba oyebisa ngai ta mususu bon omoni droit de NSP et kontara okoki peut-être ko yeba mboka moko ya Afrique boye bakende ko gagner liberté na ye à partir à parlement bosi bokei wana ya laki na kati ya epa monsieur Seguen chèvre daki bakanga yesinga pourquoi bango epa ba mipesi kuna eza bakangi bango déjà singa batie bango loko mona mungongo ezo ekokita te na kanisi jour ekokita ka jour bango bakolongwa kuna pa bazali jour ba ko se rendre compte sika erreur ba ko sala ba ko mi kotisa libunda munoko ngando ba ko tia lo kolesika ezalaka te kuna yali oye awa konzama donc konzama o ya Congo ezo banda kaka na parlement parce que ceux qui parlement ya Congo ezaka na ko konzama te le peuple congolais a la liberté déjà. Dans sa liberté na yekala. C'est parce que kuna na parlement kuna eli plus que oyo bango singa ya parlement ou déjà kuta ya mukuse kutu ko leka epa ya monsieur Seguen. Parce que ceux qui totali bien, ceux qui a singa moulaï peut-être ne to mona ba œuvre moka mikemi to yoka ngota na sango ki non parlement le lo atie biboy le bikuna atie bikuna non. Bazana bango ba yidi pa bango ba ki. Biso no sopete ko tia jamais espoir que non pas ba ke kuna nde ba ke ko bunde tumba non papa na ngazambana na ndenge nini na yebite politique bango ba yekoli na Congo kuna o ba yekoli politique ya mboka nini ba ya ko expliquer biso que non et pas to keina to et pas to libérer nde Congo ya ngwana non papa na ngazambana ezalaka te pesate e ko sala mapete ba yebi na bango bien donc ba mitiki na bango moi le tabo ah bon na mekana noué na mekana na tira maseke mais ayokane jamais sika bitumba chèvre a gagné loup et salamate ayeba ki kaka mais problème ne yaki nini problème ne yaki ya soni abi ah bon na mekana noué lokola peno de a bunda kiti na tongo ngai pe lokola ye na bunda na tika kombo na histoire a quelque se contenter na très peu à se contenter car on a peu au lieu au luka au gagner vie yo ke ika po au bunda po ozana bomuiti na tongo kaka po ba mona ke non na bunda ki pe lokola penode ozui nini ozui eloko moko te omi kabina moins cher omi kabina ndenge moko ezalaka te omi yo kisi soni po yo yebe loko okende ko luka kuna normalement baseralia qui n'a papa Tshisekedi po na délivrance ya mboka
mais oh bango baki koluka kuna eza baki kotonisa ndi poche balo baki toleka ki pe kuna mais boleka ki kuna boko sala eloko nini po kuna eloko bango eloko sala makuna boyebi yango rien eloko sala makuna ezate bino boke kokota kuna po bosala nini boyoka ngo na sango nayebi te o bango baki koluka kuna mais toyebi bien ke bakosopa eloko moko kuna te à part kaka bon moi le kumu wana ya éphémère ya le kumu moko ekoleka nango le kumu ya moi soki poche tondaki soki commettre soki pendant 2 jours bakotonga soki lopango soki po atekaki lopango azongisi lopango ezalaki likambo koteka lopango te ezalaki likambo koteka lopango te po yoteki lopango zwi nini ezalaki likambo koteka lopango te po lelo olobaki nazongisa lopango nanga omikabi moins cher pour le pango, ils ont pas le pango, c'est quoi? Le pango, c'est ma belle à Congo. Ma belle à Congo est comme à l'étranger. Baza ko konza kuna. Ato somi ma pango wata 10 na kati ya Congo wana. Wapi souveraineté na yo? Wapi dignité na yo? Nazongi sama papa zambwana. Merci. Eloko na sepe na oyo lobi wana ete ntaba oyo amona wapi ntaba abeta lu. Mais c'est à Sony kaka na kenika na laksa ete ngai pe na lité quand même. Oui, na c'est à Sony toke na biso pe na parlement kuna biso ba opposant toke ne peka ko opposer bango. Vraiment na sepeli na le na tondi mama mizeo ke ne musika te po bande ko bele bazala na kataline bakokota pe bazali ebele toza na binuka mayele ndeko okito olobi nini na oyo nyonso olandi awa eske bantabango azongaki to bakangela ki porte to omoni koma mese shegen asali effort na ya ngele chevrete ngele blanquette vutuka kuzinga olobi nini ndeko okito Deko okito na moni yopo ke na yoko lia kuna na parlement toke epa ya mwana nsomi Naza opo na micro papa. Merci papa. Ngape na kwa pondeka dans le même sens wana na conclure na kangamiga na phrase wana car la chèvre ne mange pas le loup. C'est ça au fait. Tout ce régime-là, car la chèvre ne mange pas le loup. Malgré ba grimace na bango, malgré ba biloko na bango bazako lobawana, ba yebi na conscience na bango ba yebi bien que quel que soit le problème, quelle que soit ba manière bango ba soit disant bazako lobela na biso, mama otu ko lobawa. Pays moko te na Afrique wana échangement à partir ya parlement. Et quel parlement? Parlement ngo pe o eza wana kaka monoclasse wana bango balobi ono bake kosala kuna bake kubunda na parlement parce que Tshisekedi abandaki kuna na parlement. Oui, c'est bien tokendeka na piste tokendeka na hypothèse na bango wana ya Tshisekedi pe abandaki lit na ye na parlement. Abandaki lit na ye na parlement après ça fait combien de temps? 30 ans. Est-ce que lelo a eu pouvoir ango? Abandaki lit na parlement boza koloba bien avec Mobutu avec le même système kaka eza sur terrain wana dictatorial pays ezala démocratie te abandaki kobunda po to koma na pays démocratique yango toza ko continuer ka kobunda tisikoyo donc bango ndenge bakepa ndenge bakebo wana avec la baguette magique bake ko changer bango et comme dictature wana ezo changer zo koma démocratie lokwa bango bakoti na parlement Obalo baki bango baki ko changer makambo wana ou bien devons-nous encore attendre 30 ans ndenge ya Chicha sali 30 ans ya Lituana bango pe bazelisa biso est-ce que pays na biso déjà suna droit ya kuzelaka pendant 30 ans par rapport na situation toza nango bango balobi ya bandaki na parlement tokindika na logique na bango mais ezuye combien de temps pour batu baya kulamuka pour batu bakoma parce que le pays était sous dictature dictature yango wana ya structure ya Mobutisme yango eza ko continuer et ko kota ba ramification ti ba kabila yango baza ko continuer nango. Il travaille sur le même système au cas Mobutu tikaki ya dictature wana yango eza ko continuer yango yo ya titaki na combattre na parlement. Il s'est rendu compte que c'était impossible. Ndenge le secrétaire général nani alobaki on combat pas l'araignée dans sa toile.
soko ke kuna yonde mutu kotikala kuna na toile na yo na toile nango parce que l'araignée dans son milieu bakombataka ngo kuna te du moment où batu nyonso baza kosakode même union européenne kutu muzala kopesa bango baza kobomba na mwa moke wana union européenne kutu bamoni ke tellement de ridicule eleki mingi balobi kutu nakoloba bajete pavé dans la mare nde baloba na français babi nous ne savons pas qui a gagné wana une façon de dire nous ne savons pas qui a gagné pour na bango du moment où les élections les résultats ne sont pas crédibles, même hier, Moutassoua disant que le Bawana qui a gagné, hier, à quel prêter serment a gagné n'était. Bon, comment, bino batouza, comment on va élément, batou, talibana, batou, na batou, na bino mon peu pour monian, na bino mon peu pour s'accorder, vous avez le badien qui est ici, vous a gagné. Bon, les mêmes titi, on a soit disant, vous avez soutenir, il y a un peu de mot d'ordre. On dénigre par loyauté, par respect, dans le bolobi que toza sima mutu moko mutaza komema biso alobi to telema nanu ndeni ni bino bokolega na yebo kembango ndenge komi la chef de mesege bolobi no yo tika kuna kamwanda kuno eza muke biso to matana ngomba to kene kolia kuna foto kolia tomoni bango nde ba okoti tomoni ye amemi na kamera ya television na ye akoti kuna na kati koyambana na babanza mukalai na ba nani batu nyonso tu ya namoni akutu ayambani ata mutu moko opposition te ayambani majorité na bato ya majorité donc c'est son millier bakola toza komona bango ndenge bazokoseka biso donc ndenge olobaki ndenge chevre wana ntango amati kuna akomi likolo abandi kotalaka mwa ndako ya seguin alobi atalaka mwa ndako yango koma nakendeki kovanda kuna comment je suis allé maliene toyokaki ye même Roger Lombala surtout ye ndenge aza koloba bato bao bazalaka na Kabila baliaka te mais qui leur a dit que c'est quelqu'un qui doit vous nourrir bango bamoni ke non il faut kokende pa Kabila po olia bien yango na bango bakei po alobi yango ye moko abimita na munoko abi bato est-ce que bato baza na sima Kabila baliaka te donc voilà donc c'est là où il fait bon bakena bango me bakosaka biso te oh non nous sommes derrière Titi za kosoutenir toka kobunda po tozo imperium biso bato tosalaki boye na ye kutu à la limite il va jusqu'à dire que ceux qui Tshisekedi azalaki élu c'est parce que ye comme Roger Lombala asalaki campagne voilà jusqu'où ils vont siko awa nauti kotanga na 7-7 bakomi kolela lisusu lokola mwando simba lobi na bango ke tokopesa bino baposte te bakomi koloba est-ce que biso toyaka kosenga bino baposte est-ce que biso bakomi kolela na bavital camere wana lisusu bakomi kolela lisusu est-ce que biso tosengaki bino baposte voilà ndenge baza koridikilize bango eloko bango baza kolukaka yango wana mwa poa wana bato wana soit disant baopposant bakota kuna po epesa bango poa po bakoka kokende po ndenge soki vraiment ye aganyaki baélection aza la majorité pourquoi sokoka kosouferme gouvernement te akomi kokende kosala baconsultation pourquoi tu vois que bango nde bake kofacilité ye tâche bango nde bake bango omwe bao wana kuna toyebi bango toyebi position na bango mais bon oyo nde mutu bake kofacilité baaportele ye ndenge balobaka lo au moulin parce qu'il était coincé il n'a plus rien il n'a pas de pouvoir bango sikoyo bazokolinga comme si baarrache mwa légitimité oyo eza epa Titi bamemila ye kuna c'est ce qu'ils ont besoin yango bango bazokoluka yango eloko bamemeli ye kuna yango wana donc c'est tout ce qu'on peut comprendre na likambo na bango po problème eza kuna na Congo ye soit disant aza légal mais légitimité eza pas Titi alors bango soit disant bazalaki sima Titi balingi bayiba légitimité ya Titi bamemila ye kuna comme ça ye akoka kosala mosala na ye c'est tout ce qu'ils font mais mpona wana bakokoka te ils se sont trompés des années ils se sont trompés de peuple ndeko na telemi nano wana. Puis elle retourna au combat, la bouche pleine, cela dira toute la nuit. De temps en temps, la chèvre de M. Seguin regardait les étoiles danser dans le ciel clair. Elle se disait, oh, pourvu que je tienne jusqu'à l'aube. Deko odon pambolo binini.
Merci Mbuto l'impresario. Nayoki otina suka. Vraiment félicitations pour n'emporter na ya lelo. Très kitoko mingi. Lelo naza contre yote. Toza vi moko lelo. Nako babo Mbuta, je pense que au biso mingi pour na ba chèvre. Je pense que bato bake na parlement baza bolimbisa mwa muke baza ba hommes animaux. Ce sont des hommes animaux. Parce que chèvre ayoka kiti. Mais bango baza na conscience que ils arrivent vraiment en place, ça pour fonctionner. Alors tant que bamba kei ba yeba kiango ke ba olia bango. Mais problème na biso ezali to na ba politicien te. Tozali na ba politicien te na Congo. Toza na bato ba nationaliste te. To na bato ba na souci ya mboka te. To alingi na ba homme d'affaires au tobengi na anglais businessman. Bango ba yepo na koluka libumu na bango. Mais ba yepo na bola mwa Congo te. Ça veut dire que bato na kati na bango baza na idéologie ya ko ba ki boteka Congo bopesa mutu na mbongo na ye et mwana na mwana azwa nzela na ye. Voilà eloko ba ba ke ko sala kuna na kati ya parlement. Et ndenge ba kolia mawana. Moi je pense que na conclusion na ngai selon ngai na moni ba bebisi carrière na bango po na libela. Donc ndenge baza wana bazali susu kutu batu ya koloba te ke oui ou batu ya koloba non. Donc fini pour na bango et sili. Donc ndenge bakei wana bango moko bakei ko enterrer bango biso ba komone to ko enterrer bango. Et to ko enterrer bango pour de bon. Ba kozonga lisusu te pe to ko koma komo na bango na livre oya ba souvenir ya mabe ya Congo. Na livre oya souvenir ya mabe oyo etiki Congo likolo ya ngomba. Alors ba kozonga ka lisusu te. Ndenge bakei wana bakei libela. Parce que trahison oyo salami premièrement vraiment yebaki oyo azali na tête ya mboka za Rwanda et non congolais. Donc bakoki jamais ko sala blague na makila ya bato ezotanga na kati ya Congo et bango ami koma lokola ba chèvre. Oui, ngwana yo nyama na yo soka ke ya buminzela o comprendre que nandai ko bokola mbwa wana. Mais mbwa wana azaka ka mbwa parce que akokai ko yeba te ke danger za ye moko yango akei. Mais mutu o azali mutu. Exemple la chèvre de M. Seguin. Je pense que il fallait être à bango avant. Ça veut dire que ceux qui n'ont accueilli n'a juste $6,000 multiplié par 10, c'est 60 000. Donc ça lui plus 12 000, c'est 72 000 par an. Est-ce que carrière n'angaï et que zala sous lobby ndenge moko? Est-ce que peuple congolais oyo a mandaté qui n'aille kuna na parlement pour na lobby? Est-ce que à cause de la sous na confiance n'angaï après 5 ans? Tout le monde qui le colla, quand on a vendu qui wana qui va tout passer sous na l'élection té, mais tout passer sous na élection. Ça veut dire que comment na nécessité, mais bango ne va pas coller la chipo. Parce que comme qu'on vivre, mais qu'on sait na pardon na diaspora. Bon, c'est na pardon na diaspora pour ami. Ce qu'on y va qui aux ala qui bien, ou agir bien. Mais kende kota na parlement vanda joie car na yo na garde de corps bokende. Donc ngai na kolobaki, tous na ba politicien té. Et voilà tant ba ko liama. Je sais que ba liami déjà ndé bazawana. Mais so de ça donc on réel souté pour na mbongo parce que Congola linga na mbongo. Mais siko ko na ngai na lingi yo pe o mekako e debiso. Ndenge ba koti ba ko liama. Côté ba kiwana ba ko liama. Est-ce que ceux qui va zoomer sur ba congolais attend na limite vous avez dit ah bon na démissionner na lombe na ngabo na bo to ko yambaye ndenge parce que papa Tshisekedi a terre ki bango mo lobi a doroté bango ni ba yo ki banga joana. Ça veut dire que ba ki bango pembeni po ba zo ba voir na bango ba ke no sala vie na bango na basi na bango na ba famille na bango. Mais beaucoup fi pona peuple congolais te mais beaucoup fi pona au risque pona mbongo na yo. Et nous sous la salle qui yango bacha ba empreinte enfin que et crédibiliser bango. Alors yango ba lelo oyo ba zu ba voir na sima pati seke. Mais ba lobby bango na monoroke. To kei parlement pour toper sa impérium. Pour toper sa impérium pas ya président Tshisekedi. Mais comment yo koki kokende sola na parlement? Oyo makambo bobeta na parlement est-ce que mutakoki ko telema lo bakeno? L'élection il y a 2012 ou 2011 et les gars qui bien dit c'est papa Etienne Tshisekedi qui est le président du Congo dit nous a gagné. Allez na parlement peut ba juper caisse na yo ba traiter yango pour pesa mon impérium.
Donc ça veut dire que na makambo ozo lobanga so na vai na tali, donc on a tout ça na ba aventurier na ba aventurier. Alors il faut que sukula ba génération côté. Vont sukula moi clique ya batwana nyos tout au kombo la bango et to mengana ko zona ba politicien o ba na conscience na bango. Ça veut dire que na keina na parlement na ko zo pe ba futi na pe 2000 pour futi na kende ko sala pona peuple, le peuple d'abord. Et nous tous bateau bazo lobana bateau makambo bazo même ba yebi angote na mona za komituna na parlement ba kende ko sala nini parce que mdaoba ke to keito bunda na kati. Mais na kati place yo kei na constitution mboka est-ce que boko lobela makambo ya un individu pour papa tseke na kati ya parlement na bango ko koma individu lokola nga. De ça il n'a rien à voir pour traiter makambo na ye. Mais yo kende ko bunda na kati po olobani entre temps pe boza minoritaire. Ça veut dire que bango moko na mituna bango ba mi komisi même le pour ba bébé oyo kuna ko ki même ko considérer que baza pena ba honorable baza pena ba député ou ba peuple congolais voter pour akota na parlement. Donc na tirer leçon ya lelo pour na reconquérir nanda ozela pour na bima ya kolobake côté biso sur la chèvre. Mais bango bazali plus que la chèvre parce que bon ba ina conscience. Et le pas la chèvre a liamati. Bango oya ko liama na conscience ndenga ba ke wana. Donc ça veut dire que azali homme animal. Ça veut dire que non retour na kati ba peuple congolais bisos. Ba kende ba suka ti place ba ko suka. Je pense que liwana bango boli misanga mo muke na obaite na maboko. Parce que tant to kenda kana bango ensemble, biso ba misusu to tinda ka ba famille na biso ba voter bango. Pour tout ba ke dikamba bien ko bima. Pour tout ça quand même maïtoza la quand même délai et na parlement pour ceux qui kambeli ba ko décider pour la biso. Mais ba trahi kaka te ba to Congo. Batrahi na biso ba diaspora auto chaki bango main pour ko ba ke mutu tel ndiko na fana nanga ba te voter mutu tel azali na nini aboy. Vous comprenez? Donc biso tout au contribuer qui de ba let biso dans ça dit que nga ko to retour pa na nga vomi za mo mke passe. Donc de ba ke wana kaka ba kende pe mengo clôturer biso na papa za mwana ne komira ki chef wana agomi mutu abimisi masika ka se tu dois ko banga je pense que na ligne te komira bango fois 10 ou fois 100 ou fois 1000. Et bon, tu viens mission du topo, na tiki bino, bon week-end, bye bye. On est trop méchant. Na kati malobate mais dans l'entretemps na banza réponse à question otuna tingai o poser yango lususu ngai na se réserver qui ko répondre yango mais tikana kenda ba passage oyo eza ko pesa réponse yango. La chèvre elle a perçu en bas tout en bas dans la plaine, la maison de M. Segen avec les clos derrière. Cela l'a fait rire aux larmes. Tangu ba chèvre, oyo bakena parlement batali limité. Cela l'a fait rire aux larmes. Que c'est petit à limiter, dit-elle, ma chèvre oyo. Comment ai-je pu tenir là-dedans? Mais t'as la ressource nazako kitakaka na sekuna nazoko se répondre ndeko odon. Blanquette y envie de revenir. Tant oyoki faisait le loup à comprendre. Ah, ngonga yango ekoki. Yo kaba parlementaire makamini bakosala o Blanquette salaki. Blanquette y envie de revenir. Oui, bande konanga mingi boza koyeba te. Soki Union européenne encore une fois. Babi misaka rapport na bango immédiatement avant le 20 décembre, avant que l'Assemblée nationale et se regrouper tout autour de Kombonkisi pour bazo décision banani bakoya nan bakoya te. En vérité, je vous le dis, namoni nanga mutu oyo mayele ngana ko banga parmi ba députés nationaux oyo bazana parlementaire. Soki batanga ba classe bisone sotanga yango. Soki bazana ba doctorat kena université à Baltimore na circonscription 1000 ba bavana kana États-Unis ba yebi circonscription ba université à Maryland. Joachim Zambwana est là aussi nazako zela ngonga nanga ekoka d'ici peut-être un rien de temps na sima pe doctorat yango oyo expliquer ngaki ki doctorat pe elina ko lobate ke muto mayele mais Sylvie Seban Longi professeur mwana école maternelle
aza na difficulté mingi, aza kosenga technique mingi pour à comprendre comment A, comment 2 plus 4 kopesaka 5, que yo mtu oza kosala PhD, doctorat ezoza eloko ya pamba, on n'apprend rien dans le programme de doctorat. C'est seulement défendre moi les cambono moko oza na idée. Donc bo banga docteur mon côté, ce qui n'a pas na bomita na ya kosala pe doctorat. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas un seul intellectuel congolais qui va me faire peur au Congo. Bisognos aussi va décrire. Il n'y a pas un seul parlementaire congolais qui peut me faire peur. Je vous confirme et je le réaffirme dans une responsabilité dans ngai. Député nyonso national ya opposition. Ceux qui azwaka rapport ya Union européenne avant que Kombokisi a tiré conclusion na ye nde bakeite. Na data lelo soki bakei bayoki rapport oyo epesi bango mawa epesi bango souci yango wana boyoki bango ba jour oyo mes réponses ont eza yango oyo Blanquette yi envie de revenir baza wana bakomi na ona posa baya rejoindre Union européenne na opposition na limité baza na posa pe bazonga na bango mais eza déjà tard. Mais en se rappelant les pieds, la corde, la haie du clos, elle pensa que maintenant, elle ne pouvait plus se faire à cette vie et qu'il valait mieux rester. Donc, odon, tiens, on a moutou été parlementaire ou député ou yebi yango bien que ceux qui bakanisi enclos ya limité, barrage zawana, résidence surveillée, quelle vie! Ils ont envie d'y rentrer, mais ceux qui battent biloko mieux rester au palais du peuple. Et rester au palais du peuple pour faire quoi? Réponse nanga eza kolanda kaka pauvreté de se voir si haut perché et se croyer au moins aussi grande que le monde. Ba parlementaire oyo baza ko kanisa ete ndenge bakomi kuna bakomi plus grand que Etienne Tshisekedi. Mais tikana yebisa bino ete ba élection esili non eza ko ya ba musuku to eza première carrière na bango kaka ils ont encore 5 ans ya mandat sous eza ko ya ba isuko tenter. Question bazana ya munene. Est-ce que na ba élection musuku ezali ko ya ba compter que vraiment peuple congolais ya opposition tokozala suna sima na bango question na ba kene kolala nango to yebi précisément région o ngana surveiller ya trop ba Congo. Est-ce que yo mutamvwemba tu vas vraiment tenir le coup oya na ba Congo oya sukoloba ete na députation provinciale ezali ko ya ngai mvwemba je serai candidat ya gouverneur ngai ne mwana nsemi nakozala candidat ya Sénat ngai dio mindonga nakozala candidat ya boye na boye ngai Kisombe nakozala boye na boye. Quand nous savons déjà que vous êtes allés se pencher na lombolo kanti wanje kame kinge kudiki la vinwe toza biso nyonso bana ya ne Congo toza biso nyonso ko surveiller toza biso nyonso ko yeba ete tous les grands noms du bas Congo bakei ko yekama na nzete ya lomboloka na le loup na montagne wana. Vous avez trahi le peuple ne Congo tokotala bino na ba élection provinciale ezali ko ya. Oui, Victor Hugo na bandela kikuna campagne salaki anti Patu nyonso bazaki na parlement quand lui aussi était au parlement na avant à côté na parlement. Ba Alphonse Dodé makambo ba komaki yango c'est parce que la France na révolution française dans le 17e siècle batu bazalaki ko banga ko critiquer Napoléon. Ces gens là ba telemaki bataki vina ba Angers. Baselaki Napoléon akufa ba yeko za poste. Mais na banza de côté Diana sulufuti na pesio maloba kuna yope uzali ko senga avant na tirer conclusion nga soki muta téléphone azali pe sinala kangai de côté na maloba pa na yo.
Merci. Bande comme vous allez kolanda 3 fois www.radiosolo.com. Vous allez connecter dans mon pays, ma patrie, oye kambame pa yangai ndeko na bino Joachim Zambwana. Na minute oyo tozali ko la chèvre de monsieur Segen oyo bisonio sosili ko tirer conclusion pe tozali ko continuer moi muke pour koloba ete la chèvre oyo bazalaki 7 au total. 6 bakufaki bazalaki makasi lu aliaki bango oyo suka ezalaki muke monsieur Segen abatelaki ye me aboyaki na ekaka akendaki na montagne baliaki ye na balu ndeko desfe na pesio maloba kuna. Ndeko desfe lokola oza koza maloba te boye opesi na papa okito. Ndeko okito na pesi maloba soki desfe mwana muyanzi oyo akozwa te pase ye pe na gungu kuna toza na rapport na ye na muzito. Oui, merci papa Zambwana na ndengo pesinga maloba na sepeli mingi. Nga lelo vraiment je pense que bandeko nyonso balobi ndenge kaka ndeko na nga odopamba loba ki bien liboso. Ngai na olinga plutôt na sala appel na bandeko na biso ba combattant. Po biso nyonso tomoni na sepeli vraiment na ndengo expliquer histoire oyo ya chèvre ya Monsieur Senga. Roger Lumbala nyonso asali, je pense que et si tu comprends et si gani na komi déjà komi ne mutamupandi mususu na lingi opération mutakalisation tant tout ça la on la bandeko mususu ba collabo na lingi za la bandeko mususu te pour Roger Lumba la peine komi komona des fois ayaka na epe na poto na France ayaka basali ba interview azonga gane normal na ndenge déjà sa katisi na ngambu akena ya lingi ko sala pour na peuple congolais te alandi ba intérêt na je pense qu'il est temps il faut azwaka moi traitement mawana mutakalisation po ici akomi mutu oyo azali na mpandi ya bakanambe donc eloko na linge vraiment na loba mingi yango wana et puis pona kozonga na lisolo na biso papa Zambwana batu wana bazali bantaba na biso o bakata singa donc bazali ba blanquette ndenge moko na histoire ndenge wuti ko beta awa donc batu wana bazali batu moko bakoki su kozonga pembeni na biso te même temps tokozwa mboka papa Etienne Tshisekedi akobanda o ezali musala na ye bazali batu moko déjà il faut to yeba kolukela bango solution pour to ko traiter bango ndenge moko na ba Francis soki Colombo na bandeko wana misusu. Donc loko na nyala loba mingi yangwana mais ezali pona koyebisa bandeko na biso Roger Lumbala to mona ke isusu na parité na bandeko misusu wana o bakota parlement soki baye donc bazo mutakalisation na bango eboto. Merci pour la conclusion kitoko tozoke na mama mise pour totika na 12 minutes pour to clôturer ba programme na biso oyo mama mise na pesio Mbota Zambwana na banzi tango bandaki koloba micro ezaki na mwa kokoso pe mwana muyanzi na gungu wana yo po kopesa biso rapport na muzitu maloba pa na yo tango pe to zalaki kosenga pe maloba otanga na ope ba chat te yango moko pe ekimisaka ba idée ezali malamu mwa ba chat pe otanga ka yango na tango zali ko sala émission kitoko oyo batu nyonso baza kozwa lokola cours professeur afandi azopesa cours émission on a leli yango kitoko mais talaka pe na tableau na yo salaka pe moi bien na banzi okito tika ko seka micro na ngai pamba te ti siko na notindi micro te mais ozali ko seka nga toujours na banzi Mbuta Zambwana émission za kitoko mais eloko otokoloba ya Roger Lumbala eza bien epesa biso ba congolais pe ba congolaise mayele bandeko nyonso balelaka na Kisasa kobanza teke bazangi mbongo soko moni ndeko aza kolela na Kisasa yo zali kotindela ye me mukolo kokende Kisasa yo somba lopango te kaka oyo yo bandai kotindela ye omoni biloko na ye okokamwa olobike ya solo moto vraiment bandaki kolela mpiaka nzoka ndaza ni établissement ya munene boy nzoka ndaza na ba faire boy
bandeko na biso ya Kisasa balingi mbongo mingi ndenge Roger Lumbala alingi mbongo ebele tango azalaki na kati na Kinshasa chaîne ya télévision na eswat ezikaki ou bien bazikisaki kaka lolenge ndenge ya koloba tango Roger Lumbala azalaki kolela bandeko ebele bakontaktaki DSV to sungaye to salaboye ngana ebisaki bandeko Roger Lumbala chaîne eziki ye alobaka makambo ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba président ya Congo bandeko balobi na chaîne kaka alobaka makambo ya opposition ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba na tunaki bandeko awa bino nyos boza na besoin bo soutenir Roger Lumbala ebongo radio lisolo elobaka makambo ya nani makambo toujours oyo ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba radio lisolo elobaka masolo toujours ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Alors radio lisolo ezali na besoin de sungite. Oh non, Roger Lumbala atala chaîne na eba zikisi Roger Lumbala esengeli koyedeye. Ah bon? Roger Lumbala esengeli koyedeye po chaîne batumbi. Oh, OK. Abongo bokoki kosunga radio lisolo pete évoluer makasi. Yoka bandeko na biso ba congolais. Tango salaki radio na yo otunaki congolais nini? Tango salaki radio na yo otunaki congolais nini? Congolais akoyede yo te. Alors, Roger Lumbala sengeli to edeye. Bongo Roger Lumbala boko ede. Tango salaki radio na ye ou bien télévision na atunaki bino ba congolais. Atunaki bino ba congolais te. Mais ya DSV o tango salaki radio no tunaki banani. Donc yo moko continuer simba radio na yo. Ah bon? Alors lelo bo pesi mbongo, bo pesi matériel et pas ya Roger Lumbala. Bo moni oyo ba mona kate alakisi biso, alakisi na bino. Biso tout ozaba yuma bankebere. Yango moni ke muto bozali na ye. Olie bo simba ye, bo simbe loko na bino kende musika. Bino bolingi te, bolingi ko simba radio lisolo te. Bande ko ebele bayaki. Omoni Roger Lumbala chaîne ye ziki. Alobaka makambu ya Etienne Tshisekedi makambu ya opposition ngana yebisaki batu. Alobaka makambu ya opposition. Abongo radio lisolo. Nde kumisaka PPRD ou bien lobaka peka makambu ya opposition. Peto takaka Hippolyte Kanambe. Tango salaki radio no tunaki batu te. Ya Roger Lumbala nde tango salaki yango tunaki bino. Yango bopesa ki ebele ba soutien na bino. Alors, lokola bopesa ki ebele ba soutien na bino na Roger Lumbala. Ndeko na nga okoti na nzela ya singa bongisa micro na yo. Bolimbisi pamba te tozali vraiment minute na biso ezali. Totikali vraiment na 1 heure du temps na 7 minutes ezali toza kokota kopasola mpoke émission kitoko. Yango moni naza koyebisa bino biso ba congolais tokola. Eloko bozali na yango esengeli ko simba yango ko protéger yango. Alors bo protéger yango te eloko na bino na kati na diaspora ekende liboso. Bo protéger yango te bo protéger Roger Lumbala. Batu bayaki na ba laptop, batu bayaki na ba PC, batu bayaki na ba micro, batu bayaki na ba tableau à mixage, batu bayaki na ba caméra, batu bayaki na ba mbongo, ba PC. Est-ce que Roger Lumbala alelaki mpiaka? Bomoni ba camion o aza kotambola nango na ba mapango azali nango kuna ndenga aza kochiola biso. Lera banaki kolela alakisaki biloko yo azalaki na orgueil oyo. Alors bandeko e bofandi na bango olie bo sunga eloko na bino kende liboso boke kokaba mbongo epa ya kolabo oyo ase déguisaki comme ange de lumière to mwana ntaba aya kozala pembe na biso. Yango il faut to subir ba conséquences wana. Bandeko oyo bozali kolanda biso toko subir ba conséquences ebele. Pamba te balobi eloko ezali lokola ozali na mwasi na kati na ndako na banzi ndeko kanga micro na yo pona kobenga na kati na radio
soki ozali na mwasi no na kati na ndako olingi kolatisa ete ndeko kanga micro na yo ndeko na biso ntoshi meka kokanga micro mpona makelele s'il te plaît. Ozali na mwasi no na kati na ndako olingi kolatisa ete ozoko kende kolatisa mwasi ya libanda croyant ke ye akosala fierté mpona bino. Makambo tomoni epai ya Roger Lumbala ete ya biso bandeko nyonso tu o bozwaki ye comme mutu na biso. Ngai nayebaki banda kala nayebisaki bandeko balobaki ke invité ye yamba ye nalobi non nakotikala koyamba Roger Lumbala te parce que nayebi ke azali na ye ya biso te. Ezali na bandeko ebele na kati na radio lisolo toswana na bango awa yamba ye papa yamba ye vraiment abundelaka nayebisi bango te. Mais lelo bazali kolanda ngai bango nyonso bazali kolanda ngai bapesa nga raison mingi DSV yo yebaki DSV yo yebaki. Est-ce que ba radio na biso tozali na besoin pe bandeko na biso na kati na Kinshasa balanda yango na ba téléphone ou bien na option ebele balanda yango te? Eloko nini esengi na biso na kati na diaspora ba message o bandeko na biso bakoki koyoka na kati na Kinshasa bazala mobiliser déterminé. Mais tosali yango te motema mabe na biso ba congolais soki tosali na kati na radio lisolo DSV akomvwa makopela tika topesa Roger Lumbala tokomona yango Roger Lumbala kosalela biso ba défi mpo ayebi biso toza na biso kaka ndenge wana motema mabe na biso tokende lisusu tobakisa biloko epai ya Roger Lumbala po Roger Lumbala abanda koseka biso tala na fier na bagarde de corps na ye avec arrogance aza kokebisa na biso bana poto mutu akobeta ye azali te soki okutani na ye yo beti ye pe abeti ye azali kinois. Mais lera bandaki kolela alobaki makamaki kinois ndeko na biso congolais tozala mayele oyo bobatelaki ya Roger Lumbala yango wana mokolo bokoyoka pe bofandi kaka bo radio lisolo elobaka lisusu te bo comprendre te bo lela pete parce que bo soutenaka bato ya Kinshasa biso nde koto lokola tosalaki ba radio na biso toyaka kotuna bino avi na bino te moye bo soutenir te ya ba Roger Lumbala tokozwa ba déception ebele bandeko bokozwa ba déception ebele mbuta